Simbote na ba Congolais nyonso ba oyo bisika nyonso bozali na pesi bino mbote mingi na zongeli lisusu pona koloba makambo oyo na lobaki fa passer makambo ezaboye tozo yamba ba réfugié place tozali tozo yamba ba réfugié bazo uta bamboka place bitumba na ba désordre ezali mais tozo mona ke makambo yo ezokende vraiment na dimension ya mabe bandeko na ngai makambo yo ezosepelisa biso te bisika tozali likambo eza boye tozomona sikoyo ba Rwandais na ba Burundais bazoya na ba nationalité ya ba Congolais mais bato baza ba Congolais te bazoloba teke te toza ba Congolais mais na Congo Congolais vrai Congolais à cause de na naza Congolais te il faut aloba quand même que naza Congolais hein siko wana euti wapi azoloba te naza Nyamurenge est-ce que na Congo tribu ya Nyamurenge ezalaka te mais pona nini bato yo bazo salaka buzoba oyo hein bato bazo bénéficier mingi na nationalité ya ba Congolais makambo yo ezo sekisa biso te ezo pesa biso kanda makambo yo ezo pesa biso ezo sala biso mtema pasi chaque jour ce qui te sont mona makambo yo ezo sala biso bien te na Congo bato yo ba salir Congo mingi bato ba bomi batukuna bato ba sali buzoba mingi na Congo mais bazo kende lisusu libanda mboka koloba te ko se déclarer que baza ba Congolais non si longtemps que baza na bango ba Congolais te bazo bénéficier na biloko ya ba Congolais tala bato yo bazo kende ba Amérique ba Danemark ba Norvège ba Suède place nyonso baza éparpillé na réinstallation bato soki babandi ko sala buzoba kuna eza te soki babandi ko sala buzoba mais bazo sala ngo déjà bazo teka ba drogue bato yo bazo boma bato bazo yiba biloko ya bato mais bazo salir que eza ba Congolais nde bato bazo sala buzoba wana mais eza ba Congolais te eza ba Rwandais na ba Burundais bato bazo sala buzoba wana hein makambo yo sepelisa biso te bazo loba ke baza ba Congolais pona nini po baza na nationalité ya ba Congolais baza pe na ba kombo ya ba Congolais ba kombo ba mujinga est-ce que na Rwanda à cause de la mujinga te Rwanda à cause de la kasongo te na pona nini tala boko kama ke bilongi asika e bandi ko monana toko banda kolobela makambo yo toko tika ngote bino ba Rwanda pe botika te ko kota na ka bo banda ka koya na ka sikona ba kan nyonso o boko banda koya boko kuta biso toko banda siko ko capturer bino toko banda ko sala bino makambo ya mabe toko banda pe ko bomata bino na ka tala mbongo bafuta kabiso eleki bomo ya bato bomi na Congo te bongo bafuta kabiso eko salisa pe bomo ya bato bomi na Congo te biso toko teka mboka na biso te po tozo sala libanga te po na mbongo eza loko nini bomi bato ebele libanda et puis bozo kota na bakampo na ko bénéficier biloko ya ba Congolais po na nini mutama mabe bongo toko tika bino te il faut tolandela bino boyebi zobrata Congo bien toza na ye tozo tambola mingi makambo tozo lobela eza te ke toza na posa ya kokende poto tokendaka poto pe tozongi makambo tozo loba eza pona bénéfice ya ba Congolais peuple congolais ezo souffrir mingi hein ezo souffrir mingi ba moni pasi mingi ba mama bazo bongisa bana mikolo bazo kufa mais bazo kima libanda mboka po bazwa ta mwa aide siko aide wana bino bozo bénéficier na aide wana bino boza banani bo nyokoli peuple ya biso mingi bo nyokoli peuple na biso mingi mais kala mingi te boko banda koyoka siko na ba camp de refuge que tozo capturer bino boko banda susu kokota te bo sakani mingi na nationalité na biso. Merci beaucoup. Donc et logo zawana ezalika kande kona biso kabila comprendre que nzela zokende ya nzela mabe
bino pe libanda bolala pe bosala susu bamarche te botika biloko nyonso ekoma na ndenge wana kaka bon maintenant il n'y a plus rien que voulez-vous que tosala bandeko na websanga bino ere moko bopesa biso boba force botali ke nopa na paris babimi 5000 ne marche na paris 2000 ekokaka te marche na bruxelles kutu ekoma watie libaya ne vendredi okuna tie libaya samedi okuna lobi lundi tous ces boulou yekelana ezomina biso nulle part ere moko fandi okutu états-unis depuis tosala mama Nadine boboy marche na 2012 baza baavion félicitations bamama bato bainvestisa ba $1000 mpona kotamba mpona Congo tobimaka so 4000 elelisa kulutu na biso Georges Alula je me souviens tellement que émotion ezwaki omonake bakongolais bayebele de partout neloko wana esila